IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Et là, bon mabatu, et un manque de formation, nzala, lokoso. Mais na pédition pasteur, kokene na bablo na bangwa molilité. Yo kanga mananza, il y a des hommes de Dieu au bas intègre. Bon ça Moussa, élite en thème na mon Carmel, dans le prophète là là c'est des filles, avec consacré par des souverains sacrificateurs. Vous êtes des responsables, vous en avez bana, na vie na bino conseil na pesio. Ce qui l'église, pasteur, na yo tout na question, aza ordonné, aza consacré, donc aza un serviteur. Ce qui aza serviteur, aza na ba kam sous sa spiritualité, aza na monde spiritualité du colo, il faut qu'on benga nani, nous aza sacrificateur à intervenir. Il y a vraiment la raison pour laquelle Josué, avant Moïse, a Koufa, a consacré qui Josué tant que sacrificateur pour Josué des serviteurs. Voilà, a consacré dans Kinshasa. Balek sabi so photo que ya Moussa a dit na bala achema maboko. Le gars peut pas caméraman basamaye là na monter ba monter photo. Ouais, ça monter, ouais ça montage. Là sabi so film. Mais en ce moment temps na Kinshasa a consacré Moussa a dit na bala, a consacré Idaoussa na mboka Nigeria. Deux personnes ba scène nda ba yo pe ba sala même pas a dit na bala okata mutema na fuite d'ici tala na ko lo ba pe bible hein balobi l'époque de la Bible n'est pas encore passée balobi clair que ba tunyo sur l'hôpital ba bika bibembe et c'est quoi bon Benson Idaoussa Nigeria Congo ça kindo kita Nigeria ça kindo koleka Congo. Mais il y a un impact qui est en Nigeria. N'importe quel musulman. Il y a personne. Il y a un ça va tout. Il y a un gorodo. Il y a un sénégalais. Il y a un impact. Et puis c'est l'autre. Barena donc. Basale l'inzambi. Il y a vraiment la raison pour laquelle Moutou a ordonné tes pasteurs en direct, aux a consacré, aux a pasteurs. Luka va consacrer yo, va ordonner yo. Puis sunga yo mon sel nazam. Sonde ka boma yo, onkshe bomaka, et ko boma yo, okufa. Ndeko. Autant que journaliste, c'est au quotidien dans l'ONG, ça va consacrer à nous. Moi, je vais vous dire que il y a mon avis, c'est important. Na katia consacration, ordination, ne monta comme un sacrificateur. Maman, place au kendaka, au kutana na frère, au kutana na serviteur, au kutana na pasteur à Congo, na prophète à Congo, mais aza ordonné te, aza consacré te. Il faut bailler les cérémonies. Il y a un moment lelo, battu belé, ba comprendre le quoi. Au moment où tu sors qui a Bali, ba même à Kaina Kategli, ba ça la cérémonie à mariage, ba consacrer l'ibalawan. Ce qui libala est koufaka, ba sacrificateur ba consacrer libala wana, ba zo ki temps il y a préparation spirituelle té. Il y a un moment il y a des églises catholiques dans sango azana messe, il y a un consacré ba marié wana, ce qui mariage est en janvier, ba pousser en ngoti na juillet pour sacrificateur à temps, il y a préparation pe patona ba le kana malongi. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Israël Mbambu. Après Simbote, le prophète Israël Mbambu, ça fait longtemps. Je pense que les autres qui na HP Média, tu as parlé la valeur des sacrificateurs. Oyo et Sengeli Tolobela, un sacrificateur c'est qui? Les enfants de Dieu, comme ils côté l'engana, toko pouye pa yanan. Mais dans ce ça ne cause la nangai sacrificateur
Azali Mouto Nzamba établi dans 5 ministères. Parmi les 5 ministères sacrificateurs, il y a complexe 5 ministères mobibawana. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Il y a 5 ministères où les sacrificateurs. Le autre méga expliquer un sacrificateur aza nani. Et qu'on a malam pour oyeba makamni tozolo belalelo. Père céleste n'a pas moli mutunyo so azolandanga. Père n'a prié pour la parole otoyoka. Tika vie et pesama na bomo ya mutunyo so na kombo na Yesu tolobi amen. Tozotanga parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 3. Je m'excusais, tout autant à moi Bible, moi 3 versets bibliques. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel n'était rare à ces temps-là. Les visions ne faisaient pas fréquence. À ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troublés. Il ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appelait Samuel. Il répondit, mais voici. Il courut vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retournez et couche-toi. Et il allait se coucher. L'Éternel appelait de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, aller vers Élie. Élie dit, voici tu m'as appelé. Car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retournez, te couche. Totangi na livre 1 Samuel chapitre 21. Le verset 3. Maintenant, 1 Samuel chapitre 21, verset 4. Non, verset 3. Maintenant, as-tu sur la main, donnez-moi 5 pains, ce que tu trouveras. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sur la main, mais il y a du pain consacré si de moi tes gens ne sont à tenir de la femme. David répondit au sacrificateur, nous au tenir de la femme depuis 3 jours pour que je suis parti. Et tous mes gens sont pires. Allez, si là un acte profond, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui sera affrimé. Alors les sacrificateurs lui donnant du pain consacré, car il y avait là autre pain que du pain, les propositions, on l'avait ôté devant l'Éternel pour les remplacer par du pain chaud au moment où était avait pris. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas si bien aussi sumbote. Na kati ya musala nzambe Bible lobi elangeza munene me basali bazamukie. Na kati ya musala oyoyo toza komona le Saint-Esprit aponaka sexité. Le Saint-Esprit aponaka tribité. Le Saint-Esprit aponaka raceté. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, balobi bien, Jésus a ébissi ba disciples. Bafanda na chambre haute. Pour bazala ina ba disciples. Basé la Saint-Esprit. Na kati ya musala haute osala. Soki tokei malam. Tozomona na kati ya musala yo ba frère bazalaka. Waza frère en Christ, sœur en Christ,
kozala frère en Christ, kozala sœur en Christ, engoloba te koza sacrificateur. Engoloba te koza serviteur, oza frère. Okomi don serviteur te. Soki te longwe na étape ya ba frère. Toke na étape ya serviteur. Muto aza serviteur. Elingi koloba tangu Samuel azalaki serviteur na makola Eli azokengela mwinda na temple po mwinda ekufa te. Samuel alobaki te, Eli alobaki te que Samuel a commis sacrificateur. Non. Azalaki nan serviteur. Tangu Nzambe azobenga Samuel na temple, Samuel azoyeba langage ya Nzambe te, akende pas Eli. Pourquoi Nzambe abenga Samuel na voix ya Eli? Mais Samuel a compris ka mungongo ya Eli. Un vrai serviteur a copié ka mungongo ya maître naï. Ayoka mungongo ya maître naï. Si tu na Biblia, Josué a serviteur de Moïse. Moïse a sacrificateur ou serviteur de Dieu. Ou sacrificateur de Dieu. Mais les autres comprennent que ba serviteur, ba komi bengama ba sacrificateur. Muntu akoma ka sacrificateur comment? Tant ozana nous frères, ozolanda ebelo ba bengi formation. Jésus dit Pierre, suis-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Nazolo la Pierre, le rôle la frère, n'a même mis la formation comme serviteur, après n'a consacré comme un sacrificateur, pécheur d'homme. Les lozomona, au salaba sacrifice, au tinda biloko, mais pas ba sacrificateur te. Moutou a qu'on son ordre au sala sacrifice, et ça sacrificateur. Moïse azalaki sacrificateur, liboso azalaki serviteur, ayeko comme sacrificateur, tant bayeko consacrer ye, ba consacrer Moïse comment na Nzambe ye moko. Moïse amati na montagne, amoni bien nzete ezopela moto, mais makasi ezozika te. Tant azopoussa na Nzambe alobi na ye ke longola ba sapato. Pour esiko nyati eze esiko eza sacré. Pour comme un sacrificateur, il faut cérémonie et salama. Vous comprenez? Pour consacrer, il faut cérémonie et salama. Même si Moïse longo là, sapatanga longo li sapat. Na moment wana, Moïse a une ordination pas comme un sacrificateur. La raison pour laquelle Moïse, tant a tellement dit à Pharaon, a tellement comme petit Dieu, tant que sacrificateur. Un sacrificateur a pesé dans le monde spirituel. Yo regardez ça yo. Modératrice ou modérateur a confondre le sabbat Bible était. Pourquoi confondre le sabbat Bible était? Pour y a prédicateur té, y a sacrificateur té. Jean lobika kake naza mungongo ozo ganga na désert. Batuni oza sacrificateur, oza nganga Nzambe, oza messie, oza prophète abika na mungongo apam. Abina na mungongo. Mutu afongolisaka batu Bible, eza sacrificateur. Frère, akope sa message. Tant parle dans l'église, fongo la Bible. Maintenant, il y a un fongo la Bible. Mais sacrificateur, si on tangi Jésus, à côté du temple, à du rouleau, tant à fongo le rouleau, tant qu'à souverain sacrificateur, alors l'esprit du Seigneur est sur moi, car éternel m'a oint. Vous comprenez? Alors, profession et moutako est Messie. Il y a le londe écriture et kokisami. Jésus n'a âge à 12 ans d'otéa. Mais il na temple. Mais babi makambo azoloba eza extraordinaire makas. Mais ngonga ekokaki nanu te.
Yo kana biselo komo ete na vie na yo. Christ a fandi pendant 30 ans, 33 ans, 3 ans de ministère à celle na Siamoyi. Pourquoi? Parce que a comprenait qu'il y a un souverain sacrificateur. La raison pour laquelle David a n'est pas un sacrificateur, a que le senga lipa. Sacrificateur à l'obiboé. Condition ya mapa o nazanango, eza mapa ordinaire, eza mapa o eza sacré. Makambo nzambe ezalaka sacré. Biloko nzambe ezalaka sacré. Na ba église eza na ba limite. Eza na place oyo ezaka lié très saint. Et dans la place au arche fandi, et dans la place au souverain sacrificateur, des fois comme à place au rapport avec le Tumbambeka. Souverain sacrificateur, tant que le Tumbambeka, faut pas kangaye singana lokolo, pour aller à côté de singana faisant ngonga, parce que à beaucoup fanakati. Mais un sacrificateur, mais les autres hommes un serviteur. A komi kosenga même dim frère aolia dim frère serviteur a komi ko bisa ba tumba mbeka yo za frère ba ko tumbelo mbeka comment tozonga mwana Bible mukie bana mike ba eko benga na ba démon na kombo ya Jésus na kombo ya Paul o Jésus ateki ba démon ba ebisie to ebi Paul to ebi Jésus bongo bino to ebi l'autre. Pourquoi? Parce que bazalaki ba sacrificateur te bazalaki ba frère mais bangi ba kota na rang ya ba sacrificateur yango moni eloko ezoboma batu ezali yango na ke lokoso ndeko ezana 5 ministères: pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. 5 ministères au Christ apesi. Ne bango baza banganga nzambe. Jérémie a bani ministère parce qu'elle est consacrée à partir de l'Iboumou. Dans la église des sacrificataires. Jean-Baptiste a été sacrificateur à partir de l'Iboumou. Tant que ça a Elisabeth na Marie. Moi na Elisabeth Mutaboujaki. Jean. Des places où ils comprennent que ils ont des gosses à poto. Ils ont kumba na ba gauche na ba droite. Pourquoi? Parce qu'on comprend. Exhortation, l'ingol bate prédication. Parole de connaissance, l'ingol bate prophétie. Parole de sagesse, l'ingol bate prophétie. La prophétie, ils ont parlé sur l'avenir. Lorsqu'on dit une vierge fantera un fils, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Bien-aimé, tikane bisayo, le ba frère rebelle attend à don la prophétie. Mais a commis sacrificateur. Nani yango, nzamba pambola archbishop le Coutinho Fernando, nzamba pambola papa nanga archi, ba vieux lourd bangwana, ba père ba général dans la foi, o ba tamboli na kondima et o ba épaté et kola pambola bango, tout ça ba fruit ya ba papa wana parce que lelo papa archi aloba même na mwana na le pasteur grâce. Aza pasteur ya kombo mais a comme non consacré te ba consacré te comme sacrificateur ba ordonné te comme bishop ou sacrificateur to un sacrificateur non ba consacré namte la sœur servante de Dieu a servi la nzambe tant que servante, comme la Bible nous dit, dans les derniers jours, l'Esprit de l'Éternel est quitté. Nicolas, ma jeune fille et ma jeune garçon, va prophétiser. Et il va dire que ma commis banganzambe te, koko manganzambe zelo musus, qu'on a l'appel serviteur de Dieu zelo musus, qu'on a l'appel frère à Christ zelo mususu, neko bako sayote. Tant que yo moni un sacrificateur, c'est-à-dire c'est un ange dans l'église on a établi, c'est-à-dire c'est un ministre en mandat. David tant qu'il a un espoir, mais il a Goliath. Mais pour Amo Goliath et c'est un sacrificateur Samuel aya awenreye ndekonangai. Salomon va prendre qui est comme roi en Israël pour remplacer David. Mais Salomon a gagné un combo à Salomon. Mais tant que cérémonie Salomon namte, a comme roi ta, a comme roi ta,
avant Salomon comme roi, il faut cérémonie et ça la maba mandaté yo. Yo zo les canaux télévision. Yo les canaux radio, osa consacré té. Hein? Osa ordonné té. Mais osa frère, osa serviteur. Mais comment osa servante? Comment komi ko luka okota na rang ya ba sacrificateur. Ndeko na ngai. C'est Dieu qui bénit. Nangina bisande komoko. Okotu na question to sa sacrifice na maboko ya nani? Il faut tumba mbeka na maboko ya Samuel. Yoka. Un Samuel au prophète a fandeli kaka livre Samuel ndegeni oui, to fandeli na nwango. Ya ba Bible belezo la makaba sacrificateur surtout na Exode. Kuna nde balandisi yango makaba te ba souverain sacrificateur. 1 Samuel chapitre 7. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait, il ouvrit tout entier à l'holocauste à l'Éternel. Il cria l'Éternel pour Israël. L'Éternel est exaucé. Pendant que Samuel ouvrit l'holocauste, les Philistins s'approchera pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir un séjour sautonnaire sur les Philistins. Vous comprenez? Samuel a télémi à tumba sacrifice. Sacrifice à tumba et ça pour nani. Pour à Israël ba na pour ma belé, ba bengi des souverains sacrificateurs. Même si ben ba pendre mutu, ba benga frère en la prière ta. Ba benga serviteur de Dieu, ba benga sacrificateur. Yango na sepela kala bande ko ba sango so ba hote na matanga. Ba lata ka bilamba ya tenia musala. Mais ba pasteur oyoyo ba zape ordonné ba consacré ba lata ka bilamba ya tenia musala. Yango zomona la raison pour laquelle dans Samuel a tumba sacrifice nzambe a kita likola sacrifice pe azo frapper l'ennemi. Quand dans la dictionnaire comment sacrificateur rôle nezanin un sacrificateur rôle nezana kati ya temple. Roi Saoul, tant que Luka tumba sacrifice, Samuel tant que sacrificateur, c'est Zelanga inaya. Roi Saoul a oueleli kotumba sacrifice. Mais hier roi Saoul a tumba sacrifice tant que qui? Yaza roi te. Fongola ya vie et pesami na souverain les sacrificateurs. Yango Bible dit confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs les prophètes vous réussirez. Pourquoi? Parce que un prophète c'est un sacrificateur. Quand Saoul a tumbaga Samuel apparaître. Abi pourquoi saliboy? Abi oumelaki abi non. Vaut mieux Bible dit vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Daniel a été sacrificateur. Moïse a prophète. Mais ayebaki loi terre au temps où sa peuple Israël. Et c'est là qu'il a lié et caché. Abatama lukanzambe. Zamba pesa 10 commandements tant que sacrificateur. Pour ayanango. 10 commandements où ils ont la arche de l'alliance en Israël. Mais Moïse mutaki nango. Mais Zamba pesa maboka sacrificateur. Israël basé na pour sabayo kanzambe. Yango moi la raison pour laquelle Moutou Moïse azalaki souverain sacrificateur. Non, mon dit commandement ba pesi na maboko na ye parce que c'est un sacrificateur de konanga. Yango la raison pour laquelle que Moïse a comprenaki que Nzambe azali na posa a solona na peuple. Mais Nzambe pesi ordre na Moïse, y'a sa peuple a sanctifié. A mis sanctifié pour aya. Mais peuple d'Israël ba kokai ko ka fwa Nzambe te. Matoye ko sai ba ko passe. Ndeko, maman avec beaucoup de respect, botangi ba classe. Papa avec beaucoup de respect, bo étudier ba classe. Un sacrificateur, ce qu'on coûte un sacrificateur, n'est-ce pas la solution? Exemple. Élisée a continué ndako ya moi femme sinamite. Bible obi, Élisée a paraître tant que sacrificateur. Géasi a paraître tant que serviteur. Bible obi moi si on a salaki biloko ba bengi loko la ba sacrifice. Bon tel sacrifice c'est quoi d'abord? Sacrifice elingi koloba ozui engagement
que 2 ans na refute la église wana esika to na sombele église wana lopango to pasteur wana na croisade ngande na zui charge à croisade mobima. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Et ça différent na action de grâce na dîme. Yango moni que tant que Samuel akuteni na David alobi naza na mapo eza sacré. Mapo yo condition nango okoki kobima na mwasi te avoli yango. David alobi tosali 3 jours tokutani pe na basité. Pourquoi David akendaki koluka sacrificateur? Parce qu'il y a une importance, il y a sacrificateur. Ndeko nangai, koza la sacrificateur et peut s'amener n'importe qui. Épée à Goliath. Tant David a bomi Goliath. Akenda ina ona ndako na bangota. Akenda na épée à Goliath et pas ma souverain sacrificateur. Ne place épée à Goliath que na fan. Yango moni ba disciple ta moni Jésus a sekui. Balobi na bango fo batambola na Jésus. Jésus a dit te fonga na kende. Pour la ligne Saint-Esprit à Koya. Pourquoi? Pour les disciples et les serviteurs. Ils consacré, sacré. Et là, Pierre a la consacré et sacré ordonné à partir à Saint-Esprit. Oh, bah, bon, dans la chambre haute, mon centre au kita, dans le kita, à saisir bino. Cérémonie au sein de ma place. Il y a un moment qu'il y a un grand cérémonie, ça n'a pas qui rempli par le feu. Nde moni ba kendaki sikoyo ko bondela pona batu enzamba travailler ki na bango. Tant Pierre azolo bake je ni or ni argent parce que le souverain sacrificateur c'est que je te le donne. Apesi ordre lève-toi et marche. Pe atambola ki comment frère yo no bake nazana ni or ni argent pour faire ti obsa ba black ko. Otiko sa ba black. Yo zana musala wana te. Ya moni Géasi le koso na ye malade ya namane la takiye. Pourquoi yo kana biso lo komoko? Géasi ake pa ndako ya femme sinamite. Élisée pe ndako femme sinamite. Mais moi si wana sali bolamu egangaka. Sacrifice. Élisée pe fo azongi satake souverain sacrificateur. Abi na ko pesa na ye nini? Yo kana biso lo komoko. Moi si wana alobi na zalaka bien na batu nyonso. Mais serviteur a ici maître na sacrificateur. Au monde que banda toyawa azakana mwana te. Ne sacrificateur a gangi. Alobi tika mwana aya. Femme, cette année, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. On comprend? Ne moi ça alobi koko sangaite. Alobi te. Ozolo banwa nganga. Banjelu bayo kakaye nganga nzambe. Alobi maloba pe malobe salami. Moi suana ndeko nangai amona fécondité maloba o alobi o Elisa alobi et salami na nzota mwasi mwana ye mwana zaki na munoko ya sacrificateur yo monite histoire à Anne azolela na makola serviteur te na makola sacrificateur Eli na temple abondeli nyonso azwi lo te mais tanga sali veut ne sacrificateur aye alobi na ye boy makambo ozolela ponani o nzamba lobi na ngana bisotelema esa yokio sacrificateur a comme ça likambu facile ateza difficile après ça résultat même femme sa reptile nga kufa akutena Eli le tishbi bible lobi clairement prophète Eli alobi pesa na ngana lia yo na sima maman na sala sacrifice au moins oui les dimnete ni les dimnete un sacrificateur oyoba tourna à la tsuba photo place ba odonaï place ba consacré place cérémonie salamaki bien sûr to bino to ordonné to consacré nous sommes les sacrificateurs to bani ministère les lotes to fandi na makola ba papa mon père c'est l'apôtre rabbin de Nekabongo les rochers de victoire boke no tunaï aso moi na za ordonné to moni Élisée moi si boyo kanga bien ba maman avec beaucoup de respect bokenda ke église te loko babenga bandimi ndima non moi si tant on so que l'église maman avec beaucoup de respect yeba dimension spirituelle ya nganga nzambo nzamba tiem so et on a des serviteurs a comme non nganga nzambe te ba donner namte ba consacrer namte moi ça le dit que soki général akute na prophète danga les précoci là c'est-à-dire
général na ndako na ye anakoyamba ba pasteur o baza ba serviteur baza ordonné te consacré te ndeko. Et si on a soldat sans formation hein sans kotakoli elonge indi ete même balamon soldat ba pesi mundu ki na teni lata et ça la marati ça la marati soldat ko lata teni faut ça aux formation. La raison pour laquelle il y a des serviteurs au bas de formation, surtout église au Philadelphie et boti ba serviteur kili na ba sacrificateur rebelle. Pourquoi ndeko na ngai? Mutu nyonso komi obenga madadi, français na monoko dadi. Est-ce qu'il y a un sacrificateur? Il y a un sacrificateur. On a dit moi costume. Bonjour dadi, oui, référent, oui, je suis là. Non! Est-ce qu'il y a un sacrificateur? Yo frère apam yo ke longa sérieux zo tchali bo sabat ba mobe mwana malamu yo kana biso loko za très capital na zonga na matea na ngai Géasi Élisée tant a ici naman boy bisa général yo ka un sacrificateur alobi bien boy bisa général boka na mai 7 fois général za ina doute mais abikachi ba soda ba bile boka na mai 7 fois za salité abi maïsa c'était na développement na biso tona mama ya bino général boakama prophète alobi mayo ya zaina na posa kuta na prophète a tché mabo nzo ezali comme position de matin déclaration prophétique un sacrificateur tant que Élisée a alobi maloba na général aboakami 7 fois abika lèpre pour sa général les hommes de la bébé souverain sacrificateur yoka serviteur o azala pas Géasi avec frère tes serviteurs. Et serviteur, on n'avait pas Élisée plutôt. Géasi a serviteur, Élisée sacrificateur. Ils sont pas dans la mission bateau. Ndé atindi na rozula ngo pa ka ebi ba paya. Nzoka Élisée a boya ki biloko na man. Un sacrificateur a biloko bizuate, faut ka écouter, a ka ainsi dit l'Éternel. Le sacrificateur mususu ba bebi si bango pourquoi? Parce qu'à cause de l'okoso. Et le raison bomba misala nzambe. Le réseau boma makambo ya nzambe le réseau boma maté yesu aboma mataza en vie il est parmi nous et le réseau boma batu ezani manque de formation nzala lokoso yango moni Géasi tango aye pa Élisée sacrificateur ba kosaka été atali mwana na ye abina serviteur où tu as oh na uta inda abi yo uta inda uta yo zi biloka na mante abi lokuta un prophète à mon amusika na juite là abi on a su qu'on juite nga na za souverain sacrificateur tika lèpre zaki na nzoto la man e kota na nzoto na yo e lata yo yo kana biso lèpre lo mwana mai e lata Géasi a comment na lèpre. Pourquoi là on est comme si Géasi a comme la lèpre? L'okoso. Ndeko place aux Olandanga, na yeko taliso importance ya sacrificateur. Géasi azalaki devant Élisée. Basoda ba yeko kanga Élisée. Abisi maître kobimate basoda bazebeli. Sacrificateur abinete ba o bazana biso ba leki bango na ebele. Yango ndeko place Olandinga. Le prophète Israël Mbam a talisio importance ya sacrificateur. Au moment où Moutoumoussus a un serviteur, Moutoumoussus a un frère, Moutoumoussus a un sacrificateur. Bah comme un sacrificateur, bah comme un sacrificateur, il faut cérémonie et à salama. Faut banganganzambe baya, bah ça la cérémonie du pour comme souverain sacrificateur. Ba consacré au ordonné yo. Il y a un moment David sera bon qui Goliath. En réalité, ce n'est pas David qui a tué Goliath. L'onction est dans ma sacrificateur Samuel. Ne Kiti Nicolas Sayanani ya David. Ne David a bomi Goliath. En réalité, Nzambe a se carné na kati ya David. Nanzela Samuel. Il y a un moment que même le roi a tumba mbekate sans la présence il y a un sacrificateur. Sur ma kamba solo. Bible il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe ya kalazalakate, ya sikazalakate, ataka nzambe moko. Yango nebi sur place aux salines de Gonanga, et l'okweza importance,
ezotambwisa yo eti mal à l'aise ozo comprendre na kosa la cérémonie nani oyo bakosalela cérémonie eloko mosusu ebomi batu ezali na nini na 1 roi chapitre 13 histoire à vieux prophète vie ebele ba souverain sacrificateur à cause ya lokoso un souverain sacrificateur atengamaka yoka vieux prophète azoloba na petit prophète oyaki na mboka na ye nzambe apesaki petit prophète wana condition alie ate na mboka wana mais vieux prophète ayebisi nga mpe na loti nzambe ayebisi nga tolia na yo ensemble nzoka apiége petit prophète bapetit prophète lelo baobima lelo aza na eloko ya nzambe mais esengeli na ye aza azwa encadrement bien mais bavie bamoni eloko ya nzambe aza nango baye kobebisa yango yamoni petit prophète akufa. Pourquoi vieux prophète abina yo apekisaka olia ete pourquoi oliaki atrompaki ye yamoni ke vieux prophète wana ntango ye pa akufi bakunda na place bona petit prophète wana bien aimé on blague pas avec Dieu sala ba blague na makambo mosusu mais kosala ba blague na makambo nzambe te ba vie ebele lelo à cause bapesi ye moi $100,000 bapesi ye $20,000 bapesi ye $10,000 aye ko consacrer mwana wana na sia lukuta on a ordonné yo na consacrer liboso abatu liboso ba angelou liboso ya monde visible liboso ya famille liboso ya nation te o consacrer liboso ya kindoki ya famille na bino o consacrer liboso ya monde des ténèbres place au signer impact kuna o consacrer liboso ba angelou te vie tika likambo wana sala wana ba vie belé lokoso ya mbongo ba bebisi bato belé bazai corrompu est-ce que ça n'a très bien. Comment monter au place où il peut s'améliorer mais à l'oukaka royauté wana non et c'est la kata yo za sacrificateur te oza sacrificateur te to moni bien aimé na 4 5 ministères merci beaucoup na 4 5 ministères to moni mutumsu aza évangéliste mais à corriger prophète yo to ebaki évangéliste aza l'homme sur le terrain gagner d'âme babengaka gagner d'âme azo gagner les âmes a même en église pasteur aza lokola service à croix rouge soki mutazoki pasteur ayaka na pona ko bamba ba pota ko bongisa yamoni ba pasteur place pasteur afandi attaque kimia yaka te kimia ko fanda wana prophète aza ko sentinelle apôtre aza mutamibe aotia ba béton afin sa fondement docteur aza mutu akota ka profondeur les écritures a expliqué le feu et le bois. Où est l'agneau? Docteur a expliqué bois et zanine, feu et zanine. C'est ça, un docteur. A détaillé les écritures. Il y a la raison pour laquelle nous sommes avec beaucoup de respect, maman, papa, vous êtes des responsables, vous êtes bana, na vie, na bino conseil, na pesio. Ce qui l'église, pasteur, na yo tout na question, aza ordonné, aza consacré, to aza na serviteur. Ce qui aza serviteur, aza na ba kamu sous sa spiritualité, aza na monde spiritualité likolo, il faut qu'on benga nani, muto aza sacrificateur à intervenir. Il y a vraiment la raison pour laquelle Josué, avant Moïse à Koufa, a consacré qui Josué tant que sacrificateur pour Josué des serviteur. Il y a l'élo esprit à consacration fait ça dans la vie à battre. Continue la mutumbo ngote sur bien ça ordonné te sur la sacrificateur ton zamba lobeli yo payete. Oh te bo sala ba sacrifice c'est pas ba ganga te mais ah sala sacrifice c'est pas banane et pas ba pasteur. Action. Ce qui mutu ana nzamba la kisio côté continue le mbongo te so pas la sacrificateur te continue le mbongo te. Yango moni que bien aimé mutu sa frère a commis serviteur commis serviteur avant serviteur ba bois kimba Jésus on te ba pasteur muso mona été pasteur ana na hémorroïde pasteur ana na hernie et si la gâté pasteur wana a ba bois kele pesezoye pourquoi mbaso ezwa pasteur pourquoi pesezoa qui est na sida ezozoye pourquoi parce que azalaki nanu te sacrificateur azananu serviteur yebisanga sacrificateur ni na Bible azali na défaut to boakela eloko ezwa ye yebisanga oh Paul azali na kungi mais Paul kungi on est bandaki azali serviteur écoutez na qui serviteur maintenant Paul a commis sacrificateur na ko ba valeur a kungi na wana ay ko ba importance tango pourquoi nzamba chaki yango asenga ki nzamba longola yango
Zambabi na kolongola ngota. Vous comprenez? Un sacrificateur après ça résultat, liboso ya peuple, liboso ya nation, liboso ya famille. Vous comprenez? Sacrificateur, famille ya Tabita. Ba maman vient balobi soki Pierre aye. Pierre azana souverain sacrificateur. Adalaki déjà nani o muzadi na ba ordonné pas consacré. Ba la sabiso ba photo. Oh photo azina bola saka ba film la sa photo place muzadi na bala aocho maboko a consacré même muzadi na bala azalaki consacré ordonné par Osborne. Tant Osborne aye en Afrique a consacré Idaoussa a consacré musée Adi na bala. 2 personnes au Osborne a consacré en Afrique et ça va pas balewa. Mais ebele ba nous avons consacration au monde des ténèbres. Il y a un moment qui est politesse de la télévision, vous comprenez, mais comment vous pouvez maîtriser full ça ma bêtise, mais vous devez pas c'est un envoûtement. Il y a un moment la raison pour laquelle ceux qui bango bazalaka ordonné té, consacré té. Il y a un moment que ba komi ko sala ba désordre, Moussa dit na bala a consacrer na Kinshasa. Balek sabiso photo que ya Moussa dit na bala a Chema maboko. Le gars peut pas caméraman bazamaela na ba monter ba monter photo. Ouais, ça monter, ouais ça montage. Là ça biso filmet. Mais en ce moment temps na Kinshasa a consacré Moussa Dinabala, a consacré Idaoussa na mboka Nigeria, 2 personnes ba oyo ba sena nzamba nzamba yo. Pe ba sala ba impact Adinabala okata mutema na fui d'ici. Tala, na kolo ba pe Bible, hein? Balobi l'époque de la Bible n'est pas encore passée. Balobi clair que batunyo sur l'hôpital babika bibembe et c'est quoi? Bon Benson Idaoussa. Nigeria, Congo est la Kindogita. Nigeria est la Kindo Koleka Congo. Mais il y aura un impact mutuana ça en Nigeria. N'importe quel musulman. Idaoussa Benson. Il y a un peu de Sabatu. Na maman Gorodo. Na mi selekete. Ils ont un impact et pèse l'oroté. Barena donc. Ba salé l'inzambi. Il y a un moment la raison pour laquelle Moutou a ordonné tes pasteurs aux en direct, aux a consacré, aux a pasteurs. Luka ba consacré yo, ba ordonné yo. Puis sunga yo mosal nazam. Sonte que boma yo, onkshe bomaka. E ko boma yo. O kufa. Ndeko. Otanga ki journaliste te kotika na loyenge se ba consacré yango. Monte ba mosala ga ya yo moko. Yango na bisi ndeko eloko eza important na kati ya consacration ordination ne muta comme sacrificateur mama place okendaka okutana na frère okutana na serviteur okutana na pasteur à combo na prophète à combo mais aza ordonné te aza consacré te il faut ba sala les cérémonies ya moment lelo batu ebele ba comprendre eloko wana te omote mutu soki ya bali ba memaka na kati église ba sala cérémonie ya mariage ba consacrer libala wana soki libala wana ekufaka ba sacrificateur ba consacrer libala wana bazwaki temps ya préparation spirituelle te yango moni y a des églises catholiques tant sango azana messe yem ta consacrer ba marié wana soki mariage ezana na janvier ba poussi ngoti na juillet pour sacrificateur azwa temps il y a préparation pe batona ba le kana malongi yango moni la raison pour laquelle na kati exemple to pe sur église catholique parce que eza eloko yo batebele ba si ba bossa la église catholique eza na éthique eza na éthique parce que batebele il y a des serviteurs il y a des sacrificateurs ba na éthique te un homme dédié éthique pastorale eza été na limite que soki mbule ezobeta général n'a pas pété na qui général à Bandambang. Je ne crois pas. Yebisanga au monde déjà général na Sambula Okimambang. Atambola bakola Kimimbang. Je ne crois pas. Un sacrificateur
azad différent na serviteur et ngolo ba que jamais ketch et go benda remorque. Non, je ne crois pas. Oto tia singa ketch e benda remorque. Et ko boma ngona monter et ko bloquer na mutu ngo pa na chauffeur ko ya so ya kufa pam. La raison pour laquelle un souverain sacrificateur on blague pas avec la souverain sacrificateur. Ndeko ba pesio engagement au kamba l'église. Faut à la souverain sacrificateur. Na sepela te na prophétesse moko za na Kinshasa. Moi na mora mobile adaki na ye serviteur. Prophétesse sona la ba pongi na ndako na ye ya sacrificateur. Tikela mwana mbale wana asa a délivrance ya bandoki. Mwana wana zalaki komona serviteur wana. Courage beta mbunda. Mais lelo mwana na koma aveugle. Baye ko consacré a commis pasteur mais a commis aveugle. Mais eloge mema qui est mission ku faisana bandoki ba na sa ba délivrance. Yo ozolia mbongo ya ba esprit. Muto azo petinda mbongo. Obi monde spirituel na santé. Obi ba démoni balandage ba démon je. Obi angote. Comment vous blaquez? Yo za sacrificateur te. Famille wana batinda kambongo. Yebi famille wana yebi village na bango. Yebi tata na bango. Yebi origine na bango. Ba pasteur ba consacré te ordonné te ba koka kolongola biloko ba nganga ba obeta te. Nganga soka beti maladi ya baba pa. Pasteur a lemba nga koka ta kindoki ka ya pamboyo. Kindoki ba lesi mwana. Mais pasteur a donc aussi sa kindoki ta so ba kindoka libumesi la kate. Oh kindoki za maladi kwa minu tout passe. Et on ba chèque ba combien belé pour pasteur ba ko pesa résister te na pas problème. Yoka français. Un souverain sacrificateur. Oh kanga photo na païen. Peut publier on peut païen on a se repentité. Ah vous avez le souverain sacrificateur te. Eh, le sakana souverain sacrificateur. L'étranger, cher place et boukana et place cher place et boulisama plutôt na place et boulisama na boukama place et boulisama place est sacré cher place arche de l'alliance c'est uzan akeko simba arche de l'alliance mais azalaki sacrificateur te nzamba boma uzan tala nzamba boma uzan ayiba iloko batute afinga te vous comprenez amirmira te mais ayepo a aider pour arche banda ipe okweya. Mais elle n'a pas de problème. Les gens à cause de mutema no malam, au luka sunga batumsu les gens même problème. Les gens kokabana yo, ko aider na yo, ko bomba mutu na ndako na yo, o tia mutu na société na o pesa marché tongelo ndako. Les gens likamo yo sala muta et même problème ko usa. Oke no simba loko ba simba raté. Ya ngomoni tikana biso loko moko. Souverain sacrificateur dans un club. Non, c'est qu'à battre belé ba les karabanzera ba télévision. Au monde azolo ba munoko mai mai. Ozoro kaemo e loro te na munoko na ye. Oh, je suis révérend, je suis sacrificateur. Yo sacrificateur. Oh frère, tu sais comme na papa ma. Ozi moi dans prophétie mi balé mi ça tout. Daddy. Babenga o papa. Yo na consacré. Basi bayembi David abomi 10 000 mais Saoul abomi 1000. Pourquoi? Parce que David a été consacré. Cérémonie salamaki jour à consacration à David. Ba inviter une famille na mobimba. Jour à consacration tambebele simbate parce que okutana na ba serviteur. Et le raison boma batulelo banoyo, le koso pressé. Linga ozala serviteur na makola sacrificateur ba préparer yo. Samuel est comprendre que muta Élie comprend que muta obenga Samuel ezalaki na nzambe. Ndabisi soko ki voit le bas mais voici parle-moi. Car ton serviteur t'écoute. Lobelanga parce mon seigneur azoka. C'est ça et le Samuel ba no zanga parce que nani serviteur na maboka nani ya Élie. Est-ce que Samuel na Élie a se rebellate ba ne bele ba na Kinshasa. Aibi ata verbe comment bâtir l'église. Aibi angote. Aibi ata passe ba fidèle. Aibi angote. Ata na compassion ba fidèle. Ata na angote. Au moni Jésus ibi si ba disciple. Bon pesa bango mapa ba lia po ba lembi ba nanzala. Bango ba lobi toi na mapa pesa bango po isa lié désert. Toi na lokote pourquoi? Parce que bazaki ba serviteur, sacrificateur a télémi à lobi boyi. Boza na mapa combien? Toza na mapa autant, mbisi autant. A télémi te que souverain ça, sacrificateur a gangi.
miracle salami balia taizate ko bambise bana ko ya likolo te kaka wana ba kabula esilate esilate mona miracle wana eza na ka nombre wana mais ba kabula mais ebakisa makaka ese okata fufu bakisami okima mbabu te sacrificateur a tellement na tombo Lazare sort Lazare abima sacrificateur a kanga likolo pendant 3 ans Élie un homme nati comme nous ko blaquer na ba sacrificateur te vino ko beba ba pasteur boyo kanga bien eza na ba pasteur baza pasteur na kombo aza ordonné te aza consacré te au moins frère mon nzunzu elekimba ko benga évangile l'église ba benga évangile nzunzu abangi pesa laka kindo pesa kala banzunzu nango je dis la vérité évangile ba bambiye ngaza évangile yo ekoboma yo lokoso okola alobeleki nga amemi yo wapi lukuta amemi yo paite ozokosa okoti na terrain bakotaka te zela yo a souverain sacrificateur ta balobako Congo eloko comme ça pasteur ebele eza crise nzala oui nandimi Congo eza na crise na boyi te mais yeba bien ta Congo ango crise esili ba souverain sacrificateur baotikalaka ba souverain sacrificateur. Je dis la vérité, un souverain sacrificateur a foutu 10 millions de dollars. Alors, tu comme ça qui dit qu'il y a souverain sacrificateur, alors souverain sacrificateur. Il y a un pasteur qui a ordonné de consacrer, à coûter un païen, ça la combat et une église d'ailleurs, na place païen on a assez repenti, à tika musique, à comme les frères qui ngangazam, va consacrer, païen voilà, à tika te. Pourquoi? Parce que pasteur on a dans le monde spirituel, bah y billet à zo peser. Valeur à un homme de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas avion, ce n'est pas les fidèles, ce n'est pas une grande église bâtie en étage, mais la valeur d'un homme de Dieu, la spiritualité qui compte. Ma fidèle, moi je reçois une spiritualité dans cette église. Si quand elle est le lot, et ça n'a pas tout jouer un rôle, il y a un sacrificateur. Nakangi Bible nanga awa pasteur yo kanga prophète yo évangéliste yo kanga apôtre mutako fongolisa o Bible c'est un sacrificateur. Comment yo modérateur o wele la même ko o wele moment fongolo la Bible même na mariage ceux qui va servir ba marié te mutako lia nanu azate il faut nanu ba marié ba kota ba servir bango. Je pense que oyo kinga bien kolo apambola yo apambola chaîne OHP Media o nzamba tchenga na mutema yango na lobby qui na simbi ba place oyo et l'axaké mutum swazana no sacrificateur te mais fa commander sacrificateur même Élisée na maboka Élie azalaki nan serviteur azalaki nan sacrificateur te mais tant ba traverser ma Élie petit batch la toge ma fungami mais tant Élisée a moni que a char d'Israël et rejoint Élie a tourné 5 ans le rolingi Élisée a gagné double ponction Élie Elia katatosh Elisa yamba ayambi tango ayambi akomi liboso mai aganga nzamba Elia peta mai pas efangwaba service din oyo Elisa banasa le pa na pas Eli annonce pas mai likola Eli na maboko Eli c'est ça le rôle ya moni que Élisée allait consacrer na Eli. Avant il y a séparé naï. Bien aimé tikana bisayo. O tuna ko pumbo ezakande mais yo le non kindokito e bango ndengeni. Yango la raison pour laquelle ba pasteur ebele baza ordonné te mais ba osala la kanza mendengo wana yango ba osala ba bi ebele ba mususu baza consacré na monde des ténèbres. Ndako nganga pe ba consacrer ba disciples na bango abutu. Yango na te ba tola ba lataka ba carré ba tola ba lataka ba robe mo wa nini ba kendaka makamala ba kenda ni cérémonie ba consacrer bango disciples ya Yesika. Mais na pétition pasteur kokende na babilo na bangwa mulilité yo kanga mananza il y a des hommes de Dieu au bazin intègre ba ça musa élite en tema na mont Carmel na ba prophète là la c'est des filles avec consacré par des souverains sacrificateurs ya moni mote kitake tumba kinini wana ya moni ndeko na so la ndinga nzambe apambola yo na komi na suka numéro na biso ba koma wana libosa ba écran na bino c'est les prophètes Israël ba komba communauté pentecôtiste prophétique la parole puissante to bondeli éternel Dieu de grâce
na pamboli prédication bandeko balandi tika miracle et pesamela na telemi lokola souverain sacrificateur na lobi miracle pesamela bango au nom puissant de Jésus nazo croire que Nzamba lola amema musika na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci sur dans la poste la photo ya prophète d'Israël bon pour l'action que Aza consacré ordonné c'est souverain sacrificateur. To la ba photo wana soko ngire to pesa ba la sabina bo mona ndenge nini ordination salamaka. Merci kola pambolo to kutani mkolozo na HP Media bolo baki prophète o akenda wapi. Amona na raté ba bengana ki ete ba bengana ite. Montrer na ya kola pambola bino. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.